Merci Nabino Batubozuli Baku ya kolanda biso na ezu ya mokolo molelo tika nzambe ya lola ale kapenza ko pambola na balandi la biso ya Océan du Congo na chaîne Nabino ya Libération pe ba abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka de cité na chaîne Nabino ya Libération. Merci encore une fois Nabino bato bozwa kalibaku ya kolanda biso du début jusqu'à la fin. Awa ezali esika oyo tozali kotia litono na i poete ezwa penza lolenge boyango ya bobenge li boyango ezali branche moko to tie yango na Océan du Congo na chaîne Nabino Libération poete tolo baka bobele bosolo to bele la kalokola Jean-Baptiste wana zala ko bela la lisobe akotalisa na bato kesengeli bo bongo la mitema na bilo poete nkanda ekoya na mikolo mizali koya ete bato ya mabe ba bongo la motema kasi bilei bia ye bato bayebi azalaki kolia bobele mayoyo pe mafuta nzoi pe na loketo na ye azalaki bobele na singa oyo ezali bongo bosolo ndetala Océan wabino azali tango inso na ezui koloba bobele bosolo pe kotalisa na bayi molongo mobimba maye oyo ezali ko bomba manase pambate Océan ezali bongo ebale oyo eboya mbindo pe Océan bato baso bayebi yango ezali mai ya mongba pe mongba wana nde esukolaka elongolaka milimo mabe epetolaka bato pe bengalaka majabulu tala tila na chaîne Nabino ya Libération to tchaki pe ezui poete epetola mitema ya bato mai mamungwa mosopana na tous les 5 continents pe na bafilika inso pe précisément na République démocratique du Congo et pas wapi toko bunde tumba ya résistance et pas wapi toko bunde tumba ya bosolo et pas wapi toko nganga na lisobe poete motonyoso ayeba ete nkanda na nzambe ekokita la République démocratique du Congo peto koleka na kati ya esambiselo selon mokanda ya Romain 2:29 si je me trompe pas et pesameli na moto ko bikambala moko pe simano ya liwa okoleka le sambiselo soko kimi awande kolangai kasi na nzela ya kufa nde okozwa mama na likambo poete wana nzoto moyo bokozonga putulu kasi elimo nde ko telema sikoyo ezwa pamela nango ya libela yango kongomani landaka chaîne ya Libération pambate okobika pe elimo moyo ekozwa epemeli ya kimia nasima ya liwa pambate esambiselo ezali kasi na sena moyi oyo moto iso ata koto tubeli lelo masumu mabiso les conséquences ekotika la kapambate Dawidi binonyo soboyebi l'homme selon le cœur de Dieu tout puissant kasi na sima yako sala siri mabe yako lula mwasi ya moninga kotinda moninga na esika ya mabe le tumba poete babo maye kasi nani ayebite l'homme selon le cœur de Dieu a été puni pona kozoye première nenae ya kotalisa ete ozalaki na mpifo na bokasi ya kozwa basi bonso pambate ezalaki na yo makasi walina misolo banyama kasi moto azaka neloko moko oyo azali ko batela yango alina makoki ya kokomisa na mibale te boni yokei ko arracher ye ndenge bolobaka lokota eli français ya ye molongani pe osali ye mabe kasi conséquence ezwaki l'homme selon le cœur pe na sima nzambe ayeba ko pesa Salomo bino boyebi histoire na nzela ya mwasi wana conséquence ndeko nanga eko frapper Félix Tshilombo eko frapper bato inso o bazali koteka République démocratique du Congo eko frapper bato inso bazali ko soutenir système d'occupation eko frapper bato inso ya mabe pe bakambia molongo mobimba bakozalaka frapper parce que mokeli a tous les 5 continents c'est lui-même le maître des temps et des circonstances a boyisi koya kokota na violation koya ko bukela baninga lokuta koya ko longola borne ya baninga koya ko kata nzete ya bato koya ko zwa bikolo bya bato boni apesi biso bikolo ayeko kabola biteni pambate moto la moto azwaye ya biso eteni babengi yango Congo boni yo zali kotika mabele na yo koya koboma bakongomani tongo midi pokwa koya kokota koyiba biteni bya baninga pe bino bolingi baninga baganga te tala lokuta ya boye yango wana na ezui tozali ko dénoncer yango matondo na bino banso lisusu ingeta na bana mvuluzi ingeta na balongi
ingeta na ba résistant ya solo o bazali ko tambola pour la libération ya République démocratique du Congo bazali ko lukala sa mabele bazali ko lukala sa mai bali ko telema na mokili bali ko telema na espace bali ko telema na lola ko kele ko luka bisika biso poete bo somi bo ba Congo mani bozongela bango pe bali ya minéré na bango bateka yango na lolenge elongo bani babika lotiliki ya malonga babika mai ya bazwa mai ya malonga babika nzela ya malonga pe batika ko kende ko defela ka bango biloko ekozala bongo malamu te bande ko balandi to kotela likambo etali avion oyo bato bako sepela balobi mwana mboka Chilombo aye na ba avion babale ezali ya kodefa ndeko na ngai na uti kodefa pantalon epai ya JKM moto mbinga moto monene nga monene pe mokuse sikoyo na diminuer pantalon ya kodefa o mokolo na yango azozela kabu ya zui pantalon ya Pape J akele ko diminuer yango na taille na ye ebongo mokolo ya kozongisa eloko ya kodefa babetela kango kimote pe bino banso bolandaki ka l'océan du Congo na banzi boyoki ndeko Merlin fofo bako luka etongo midi poko amo symboli yango bandeko langa tokotia yango couleur nini botala dimension ya République démocratique du Congo un grand Congo eza ko defa bandeke ya likolo tozali na matière mais wana nde bibundelite o esengeli Congo mani inso aza na lolendo pe Afrika mama jawa assalamu alaikum na bamizema langa nyos bafika baloba ete toali bato la misolo moto moko te akoyi kosakana na Congo mani akodefa te kasi akodefisa po ete mabele mayemi yali na nkita ya lolenge inso tozangi atako eloko moko te kasi tala eloko ezangi bakongo mani moto po ete basalela biloko bya bango pe base développer bakoma pays riche puissant na monde entier pe to kabela bato bazangi na pete kasi boya kobotola te etumba la biso yangwala bande ko balandi mingi peza babenga balobi ya mama océan président Elias okele ko samba bilo bokotala ndeko na ngai makelele ya ngungi na litoi ya éléphant ngungi akena litoi ya éléphant pona nini boko linga to tombola kabikeko nesika to tombola mokeli bandeko na ngai boko sala ba vodor na bisika bo adorer mokeli po eta sikola makambo ya malonga e ali lokola bana na Israël bako tambola mosa kei ko telema na siona ko solola nzambe pona komemela bango bomoy pe bango batikali balobi mosa umeli boya na bawolo boya na biloko to bimaki lango na mboka Egypte to sala nyama po ete biso to gumba mela mwango bande kolangai tango pe to kolobaka ndeko botombola ta boseya botombola ba Joël Kombe botombola ba King botombola ba Mona Mère Tatiana Osango botombola bandeko babino ba oyo ba ko sala mosala oyo ba ko tombola mongongo oyo ba ko zo ba risque na tonke bozwa katango ya ko kendaka ko talaka makambo malongo banite ndeko langa ba comprendre ba congolais ne loko moko congolais alingaka mingi ba scénario Congolais alingi à vivre réalité, alingi à vivre lokuta. Alors azu lokuta apesi yango bomoy. Ndembeba ya ba Congomani. Ndekolanga réalité est en face. Ndekolanga yi. Tango biso to telemi. Tolo bano entre parenthèses to ko finga bana biso te. Mais est-ce que bana ya ba Congolais to tambola bipai na bipai? Au monde atala ba humoriste ba humour la biso ba humoriste la biso ba sala la biso oyebi ndenge ni basalaka tata moko bwazaka la France aza moto moindo ayembaka changa changala la changa azoba Congo ezani ezali enfer bande ko la biso ba o baleka la balabala ba ko expliquer mwanu aza na poto lolenge eswane na bango ne fingelo pe na lolenge bano bana Kinshasa lolenge bango ba ko fingana ndeko lango kokuta ka différent. Mwana ya Kinshasa yebi ko finga moto mabe ya mama na ye ya tata na ye ako finga pona nini il y a pas un mauvais troupe
il y a qu'un mauvais chef bande kolanga to bundaki etumba na biso poete to pesa malako malamu na bana biso ba occupant ba ko memela biso éducation ya mabe o eza ko détruire mers na biso nde etumba to lobaki to résister contre les diables qui était Hippolyte Kanamba lié Joseph Kabila na ba occupant o ba lobaki système Kabili o to zalaki biso ensemble na litwa na bande kolanga to sali front o eza la muka. Celui qui part à la chasse perd sa place. Ezaki ngaite. Adage on ezaka ya bino bato mayele. Po botali ete comment? Tango kokina no te yo ke na zamba. Boni yo za kokende bande konanga nanya yela ki biso avec ou sa machine. Po biso petelo bato na onje le balewana. Ezaki chilombo. Tango babandi de kolia cop. Alors avec ou sans nakokende mais bloc to lobaki to okende te machine à voler machine à motala ndenge Congo mani ye moko a komi zangisa limemia to pe lifiki po ali moto na maloba mibale tango baloba ka demona la kisi moto na maloba mibale na ntongo alobaki na kosala apusani na mo tango moko alobi makambola kutu na yebi angote c'est ça qu'on appelle demona moto azana baloba mibale. Il y a des démons. Démons au nom de Jésus. Loin de moi ce démon. Démon, parce qu'à tout moment tu changes. Tu es démon, mon frère, ma sœur. Démon, ceux qui m'appellent son kanya kate motola zamabe. Ceux qui a kabelo kumisi. On s'en démon. On s'en démon. On s'en chasser les jours au jour, mais démons, on a katinayo. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ma femme samaritaine. Bon, ça là effort. Il y a bon yeba. Pour na sema bolo bake. Biso tondimi pour na yote kasi poto yoki peto sosoli peto saleli. Nous avons un Dieu puissant. Biso ne tozo sa puissance sur la pointe to lingi lokoso. Il est légitimement Martin Fayulu m'a dit. Est-ce que akoge ko nani kutu na akobengisa to lo bana bon. Ndenge kana uti ko yebisa na bino ke président légitimement élu Martin Fayulu m'a dit. Nani nde akomeka musapi na mozindo? Bande ko dangai. Eza na batu musu ba osala ba bloc. Omonde basaki mukuna finga Kabila. Nani mingi finga nani mutuboye. Nani Telema. Alors nous avons des journalistes collabo. Mais na kati na biso ndenge biso to lapandai. Ya koloba bobele bo solo. To Telema kana pep. On a le bakango. Ce qui est le président Eli Martin Fayulu m'a dit parce que monde entier, à moi qui est pas intimidé à Rabatou, monde entier est talipé la molongo bombake Félix a soit quitté. Et ça n'a pas tout à Félix. Bah yébi que Félix a soit quitté parce que ce qui Félix a soit qui et sengeli bato yanzete bazana misala. Batika likala ba formol o bango balobaka. Mbujimai, Kassai et marché le 15. Pendant qu'on a non, na occupation, non, na tuerie, non, na massacre, non, na kokomabiso na bombo la kata sakibila kabila ka tozali kozwate. Si Dieu aujourd'hui il est grand, on l'adore partout parce que a kokisaka ba promesse na ye. Quand il dit un mot, ça va s'accomplir. À moins que yo o perdre yango bebisa. Mais ce qu'on telemi lokola bakouk, o komona yango kokokisama. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo est obscure. Congo est ça qu'on peut mater, tout est bétonné. Mais maintenant, tokobika lolenge ni soko lobi balobi bakangayo. Bande kodanga, ngana lingite to tombola bikeko. Na lingite to tombola ba veau d'or. Potango mobeko ekoya nzamba panza yango emela bato. Moi je veux que to tombola miso la biso la likolo. Tota la vérité en force. Et to ça la vrai résistant. To résister contre les mal qui se passent dans la République démocratique du Congo. Contre les complots. Oh bazo ça la ba Congo man. Ndeko nanga. Aujourd'hui, nous avons sabi de l'okomoko. Ce qui président Eli Martin Fayulu m'a dit d'aller ba junte. Ba lingi ba humilier. Boyebi ba marche to sala kala ba vrai soldat. Alors toi identifier ba to ba bima que les milices qui ngabote. Eza ba kulula te na teni.
bomona ke baza bakulula ndeni babomanya yebi ko beta munduki malamu te abomi ndeko na ye ndeko nanga erreur wana un vrai soldat ne peut pas faire ça. Et qu'est-ce que Kassongo lobi o aza mettre là-bas habilié de soldats monsieur faut basani. Ce n'est pas nous. Au chef na banga comprendre que ba pesinga batu mususu oyo nga na kambate. Congo ko changer. Et continue la beauté. La délivrance de la République démocratique du Congo est bel et bien là. Alors yo Congo mani telema tika kokota na makambo ya pamba pamba. Bimana ba senete o bazo saela yo. Longwana kotala bato lokola soke loko nini tala délivrance. Chama yele pe makanisi na yo pe boyebi na yo. Cha yango nyekolo wa yo. Tala lolenge kani to koye kosala po te to bimana bombo oyo. Balingaki ba milliers président eli. Lit oyo oyo lobi batambujimai. C'est le même lit oyo fait Tshisekedi ya Mulumba sala yango. A telemelaki Mobutu. A sali makambutu. A sali ba marche. Et aujourd'hui marche comme interdit. Tozana système ya ko informer et non ya demande. Quand tu informes mutu, to lobaki ya mukwana, mutu wana yebi kaka, ya kei. Peut-être on peut essayer toli. Ah kabuya nzelo so kende, ezala boy kokoso. Ah makambo so sala ezala boy. Ah jeu de cas d'orateur, nzelo so kende sela ngoboy. Mais non la bagage de cas tu ne peux pas partir. Non. Non, bande konanga. Là c'est blague avec tout un peuple. Plus de 100 millions d'habitants. Au koma bango la bombo. Bocha bango na système. Ndeko nangai, je t'ai répondu poliment. Pour la kolobanao était t'inquiète. Mais là Maya Malili, notre pays c'est le Congo. Personne n'a le pouvoir. Il y a que ça qu'apparaître. Nous ne sommes pas dans un royaume. Ça, c'est la République démocratique du Congo. C'est mon pays. Ça m'appartient. J'ai le droit de crier, de parler plus fort. Toute mon énergie pour défendre Mbokalanga. Et je dois résister pour ma parce que le système Yasseni est occupé depuis colonie. Parce qu'il n'y a pas un président légitime. Le peuple a joué. Tous les présidents au Congo, c'est mafia. Alors le démocratie, il faut les vraies démocraties et monana. Bande konanga to bunde la Congo. To bunde la Congo. Soldat oyo amoni que Martin Fayulu m'a dit le président Eli a finga qui est soldat naya bomoni ba vidéo. Soldat zoyiba. Maman batazo le kada racher sac. Akia yibi ba téléphone azokima. Mende konanga moto ya lulenge wana azo mérité balobaneni ba betele maboko. Est-ce que wana mokonzi azo ba soldat wana za mokonzi malamu yango tolobi il y a pas un mauvais troupe, il y a que des mauvais chefs. Ba konzi ya mapinga wana ba konzi ya la police et sengeli ko boka bango na boloko pambate ba sali misala malamu te. Aujourd'hui la police congolaise c'est la honte. Na molongo bo baba moni yango. Comment vous voulez qu'on sala Moutou oyazo défendre mboka na ye. Bosele kabal. Ya kolinga ko rendre ye ridicule. Mais Dieu vous a confondu. Bolinga qu'il est mal a fallu. Il a fallu le président Eli. Dieu a transformé à très très bien. Et Aza malam par la gloire de Dieu. Aza kotambola. Peu importe ma divergence. Tout le monde, on ne peut pas obliger là, tout le monde. Alors que Martin Fayulu m'a dit Aza malam. Mais le peuple, Bazanaye et Longo, pour na volonté naye parce que aujourd'hui, Tolobake Martin Fayulu m'a dit est intègre. Il pèse comme Job. Parce que tout le monde bomoni yango. Humiliation à l'olengo. Mais bakata ki tata bato batika e bolumbu na miso bana na ye, na miso ya peuple na ye. Mais Dieu alobaki na lata ba djinn. Ba moni tango ba ko simba e bango bankosi ya komi Daniel. Asilisi bienge ba mino na bango pe bomoni batikali iolela. Aujourd'hui la police congolaise ezali armée moko oyo mokili mobimba. Et tsunami yango. Cela veut dire qu'il faut recyclage et ça la la police. Tout na bango banani nde ba pesa ki bango formation.
ba lokoti ya mbangu topé bazala ba titer na bango parce que un policier il est là pour la combattre la peuple na biloko na ye et non pour ça la trouble ya ordre public. Et puis, ça vient dans la police. Aujourd'hui, la police congolaise est un fiasco parce que la Moussala Oyo est salaki. Ba kambipé à la police, baza contre Moussala Oyo. Et belé baya qui batali babi non, c'est inhumain. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Yango tozali koloba ba kambi à la muka. Nalingaki na loba yango lobby, mais la terre qui climat et Dieu n'a pas permis. Parce que biso tokota mwala nzambe, tokota la climat. Oyo lelo bomoni ba journaliste c'est traître lelo ba sali ba buzz. Donc il est venu pour provoquer quelque chose. Le col a zui en côté, yemoka à quel réseaux sociaux, à l'hôpital la kenda qui va menacer. Non, la mouka va menacer à moutouté. C'est batoyi de paix, c'est batobani de menacer à batou. Parce que là, tinga boy. Ce qui n'a pas la 10e riba obétang. Pourquoi ba obétang? Parce que n'a autant la peuple la zolo babo solo, bo impitanga la za moutafayou. Mais et pas la biso boyaka bokotaka. Bosali, babiloko bosalaka, bobimi boke bosali babez la bilo. Non, on ne peut pas faire de baise. La nation va mal. Congo est en Amélio. Bato bakufi lelo combien? Ma famille ba kolela. Jour Congo ko sa libéré. Est-ce que boyebi so ki to sali statistique ba mort? To ba ka 100 millions. Est-ce bon dibe que to tika la 100 millions? Combien de morts autres ko tant to sala statistique ba mort? Tout Congo ko sa la matanga. Ba Congolais nyoso ba kolela parce que ba o ba za porté disparu. Ba o ba limo kaka bo bana ba para ba simi bali makambeze bele boyebi boni ba kolela o ba bumisi bana bande ko nangai to longwa la phase ya ko lukaka lete ba chayo kate nzambe mutatombolaka soki nzamba lobi ngonga na we komi na tombola ozala mayele poko tombola ya nzambe zaka ne kwelumba moko soko sali malamu to kokoya mais ya koya po ba chayo mwaka que Olingo ça non chez nous c'est pas comme ça. Nous voulons la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons préparé guerre. C'est un adage. C'est lui qui veut la paix. Prépare la guerre parce qu'on arrache la paix. On ne libère pas un peuple. Mais le peuple se libère lui-même. Il y a un peuple, non à maltraitance, non à tuerie, non à massacre, non à état de droit, non à rétrocommission, non à 100 jours échoués. Aujourd'hui, ils sont libres. Non à biloko nyoso ya mabe o ezali koleka la République démocratique du Congo. Alors, bakambela biso la muka tozali ko senga boy. Na ba phase autant bokota ba réunion na ba communicateur na ba tunyoso. Bo benga kabiso pe toko ta ba réunion na banzi directeur molim na mesana na mekaki ko yebiso makamususu. Bo benga kabiso c'est hyper important. To sala kala bilo ba réunion to pesa na ba stratégie. Na banzi ata président eli alinga kayango te. Mais na biso peuple na caractère obligatoire. Ya ba peuple o baza fort. Ba o ba seigneur Angenda bozala la ceinture ya président eli. Parce que ceux qui bozawana garde à président Eli, Babambela Sabini, on a malobaki président Eli, à cause ananga. Alors, ce qui a bongo, toza 20, ton gars to repousser ma soldat. Alors, ils ont un caractère obligatoire. Président a quoi accepter, mais c'est nous. Oh, toza le droit de combattre parce que la place on a pas bête et l'eau. Au moins de ma salle ready. Bako chuba et loko. Bako bête fumuzi te loko. Toya ko regretter parce que bateau bazoya ko kanga bango bako ko ya nyeloko ba cheye mutona limwe boyebi likamba musée. Alors esengeli na bana ya Congo na beti mbela lisu likola lisu batu na biso o baza fort baza capable. Il faut bino bozala ka pembeni ya président Eli Martin Fayulu Madidi akolinga te mais bino bozala garde na ye parce que c'est lui. Vous avez le droit à cause de la nzinga. Il y a Foumuzi tout kokota. Bravo encore la King Bouquet la tabalinga kaote. Talanenga tombola ki soldat congolais palia kamala mute. Tala King nenga beche mipimbwa. Bukele mukolo Congo. Siko ya bango se boza 10. Nenga ba kote ki ba lacrymogène. Bokangi bango bo repousser bango. Nous voulons sentir ya ma casse. Alors ngabo ko na recruter. Bateau baza ma casse, il y a esprit. 10, Bokeba Foumuzi tout. 10 et pas le président Eli. À tout moment, bozawa na bonosa la tour na Faden. Biso boko tokoye bandenge nini,
boko banda kolia wana eza océan abeti mbela bateau boza capable toza na besoin ya 20 ou 30 moko badozala kuna na Gombe pas président Muzitu Fumabwala premier ministre honoraire kuna et pas président légitimement eli tango nyonso bango bakolinga kobima na ba marche bozo kengela bango tango basoda bayaki andenge wana allez moko na moko bosimbani allez lokwa mibali bo bilingwani fait de toutes choses est arrivé parce que on ne permet plus na président Elias aka saboter bon toko tambola nzambe toko tambola la bibundeli nyonso ya bakoko po mabeleza ya biso kasi tolobi il faut ko kengela bakonzi ya lamuka oyo bazali ko tambola longo na peuple pona moto asala bango babete lisu likolo ya lisu na banzi eyokani. Merci na bilo nyonso ndeko oyo komaki nango lobi Mamour Dangola okozala toujours démasqué mon frère oyebi lelo eboma bato etikala bato bato bakufi combien la Congo pe bato bawabota makaka. Vous croyez que lelo soki bo démasqué Mamour bobo salenine atangai o se bo démasqué nga bo sala nga lelo ni ngonga na nga ya kokufa na ekokite na kolobela Congo tina liseko ya Congo mais na kokufa parce que ezali obligatoire et c'est na kufa na ke rendre compte na mokel nanga mais yoko précipiter nga été vous croyez que ndebo sala ka babiloko ya biso batanga banga te tout na bato ba yebinga moi je n'ai pas hyper hein na bangelo ko nini soko lekinga makasi bato bakobima po ba beto place la ba ozala soki ngamona lekio makasi na relaxio ke laza mono pimbwa bato bafana lemba bayebi comment la super lemba ba oyebi sa biso to za beleva maneno to za bana yo pimbwa to za pena mama na be spende ko mona ngaboy esprit ko sakala te soko ke na ngola la soyo ba oyebi sa bato moko boy ba dread ba yakale te ba sakala ngata na kala cicatrice bo ka boya robenda ngwa ba changa mulangi mena beta bango mama na mulangi ya ko sakala te omoni sinyo na uta na ngola la soyo na kota boy ba dread ola ba betanga bouteille mais na kata moko na ebiso mama na bouteille la simisa mi chopo musu na pasola ya pena zona ngai kitubu mwanda na ekintala nzambe azonga na extrémité de la terre pour apesa nga force na puissance na ye soko kute na nga pa na faut pas bokomona ko kute na mutu donc tozalaka 4 to banga raté mais tozo salande na pas alors botika ko kanisa ki ba congolais ba lâche non to bunde tumba. Merci encore une fois la bilone so yo pour ba lango bi tika ko senga mboko po mesana Félix Molongi oza mutu a soni bandale otilobi na mboka ya Félix basali marche na tous les deux province sur basali marche pona ko tombola mongo ko lobake to boyi système o occupation Ozuli Bongo Toulou. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur MSAP électrique. Merci na Pape Joe directeur recherche stratégique bon rétablissement la Sango Mokonzi. Ba pour amener Angola no bondi à botar de bonno et la RMC au comme la bino. Mamour Dangola na mokiteno Florence Matondo Bido. Merci encore une fois là-bas pendant South Africa Guillaume Pinga la Cape Town na maman ma passe à na Lompiga Guy merveille bon rétablissement na maman passe là vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na Ono hein Ono Pembele vraiment motona tembe. Merci encore une fois na Zoro Babel wana sentir penza il y a océan de la presse congolaise. Merci na empereur otumolo océan otumolo empereur otumolo océan otumolo empereur chamutu omonande nini empereur akolalisa yo parce que aza cibor. Otumolo océan otumolo cibor. Merci encore une fois la bino tout au bolobi. Merci encore une fois na JKM JKM océan de la presse congolaise number 1 JKM. Merci na plus 49 la chabienne que Dieu vous bénisse qui la met plus 49 boucler le conde en pekato il y a soleil vraiment tout bunde tumba ba Congo mani tout congolais ba mama ya moto mojali moto mozima mité anita ba be fokuyo moto vraiment ba kokwa lumumba ba famille so ba patriage on est ensemble pour na combat to bunda pour la libération ba stratégie équipe pour la té to continuer yanga imokonzi en Angleterre to continuer Simon to continuer vraiment besoin tellement belle maman Célestine maman fa to continuer na opération Sunga Congo pour la libération ba petit ba ko sala pour être bazali wana stratégie et ko bakaka ndeko nanga yo moko yebi. Merci encore une fois na Chantal Fadel na senga ko merci mais comme olingika merci yango esu na bambi yo penza merci encore une fois na Chantal Fadel poète king akoma kinango donc la sena pesa ko merci d'avance biso mitu esalaka hein toza mutu ya bato de peste oyo basala
te biso pa mitu esalaka ata 10 dollars na yo il faut la remettre merci vraiment ndeko nanga maman nanga ya plus 41 na okuta lobe kabuya na banze lobi akolopesa mama kabuya mama inyo salite na banze lobi akopesa ope matondo na matondo la bino so botika ka biso te matondo la bino nyoso oboza na biso na nzela balondo matondo la bino nyoso obolobi Congo nous appartient toko bundela Congo toke ensemble mais yo très soni na yo okokoya parce que mandat ya l'état ici la na legele bino nzembo wana social si je me trompe pas il y a Redi Amisi bo consommer yango boye ba komilenge le poete mandat ya l'état kalate total ngonga bye mama Célestine mama Pierrette mama Clémence Dinanga mosakoli ya bikolo bozo moto di na mama Elisabeth Botula mama ko impumba na Florence papa nanga ya G3 moto etumba banguna kabuya l'homme puissant ce qui est soit été lobby karate bye